Mbote bande au babolingo. Ezalinga wabino la grande dame avec un grand G. Quand à 4 actualités, ma boko mona ya mondele ezali ya chéri ya tonton Jaco d'amour ya sika. Ma boko ozomona ya mwindo ezali ya Jaco. Obo mona eza compte ya Jaco. Quand nde bomoni akomi no comment. Mama Bobi mama Sukisa mwinda. Alobi mwasi apemba kota ngonge na ndako te a changé na ele côté mikolo malgré courant na Congo ezozala te. Yena mama Bobi bolingo nde bolingo nzola kunzolanga. Alobi a tourné page quand de bomoni na senenga komi j'ai tourné la page azui ya sika. Je crois lobi na okoti la bino émission o awuti ko sala show lelo oyo et bani déjà qu'on ningisa réseaux sociaux oyo a bombité. Alobi effectivement et il a trouvé une autre. Wala bye wala popo pona ngala si Esther et toloba ko boni bande ko babolingo to landa analyse avec la grande dame balobi songi songi de makambo. Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe papa Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe papa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote bande ko babolingo. Certainement boza bien ngapé ça va par la grâce de Dieu la mifa na manqué bino hein. Tamola bino pe bo manqué ngai donc de retour avec force. Na ndenge impact na idéologie donc blague te j'étais likolo tomati lisusu Adonai la mifa botu nanga nini kana cadre ya ba news ya actualité ndenge to yela rabino basongi songi batage ngai nini batage na kota boye na konta tonton Jaco na mona bandeko batie nzembo ya dans ma tête Jimbo dans ma tête. Non bien attendez, on a ton olota bande au babolingo. Maboko ya mutu mwindo na ya mondele. Oh. Bande au babolingo. Tonton Jaco memi bolingo wodi. Alobi a tombola bar likolo makasi. Hey. Ni mambo. Eloba baswahili. Bobo widius. Tonton Jaco tomboli bar likolo. Azunzunga. Et tourné la maïd, hein? Alobi a remis na semeki national. Bino boyebi, ba semeki national, ndenge to akeya ba on a mboka na biso. Tout ça semeki national na biso pastoral ya mondele évangélique soki ecclésiastique. Tout ça ba semeki national misusu pe abatu mwindu bazaza ebele. Tonton Jaco Yepe pasteur a elibiso semek na tonton Jaco yaza école Suisse, Suissesse, espagnol, portugaise to miyebela papa so misabiso photone ya mumimbe ozala bien ou bien ozo bomba nanu soyi mamnyo se sali mi bongo yana ou bien bosi bosali papa to sito koma famille donc oro bomba ma mondengo wana te tandela biso ngo na place to salela ngo songi ya mupanzi po basongi ya mipanzi ezala mabe bato ba beta masasi sans contrôle ba ya ko betelo masasi na bandenge moko boye ya ko kende mabe donc malamu yo moko mibimisa pesa biso dossier ndenge ezaleli et puis to ya to lobela on ndenge ya bien parce que so ko misongi ya mupanzi mabe biso vanda na biso tonton Jaco oyeli biso maboko ya nzunga. Donc, de image bozo mona so ogena compte tonton Jaco bo mona vidéo et maboko kaka ezo simbana maboko ezo simbana kaka bino bobi mindele balinga mwa touching mingi mindele baza place avandi na chéri na e nyonso mo ba toucher ça la bien
de yango bomoni wana batouche tonton Jacob tandula balobi tandula nde makambo mindele bango balela tandula donc tonton Jacob moto batendresse mona ndaki mema akena na mama Esther bomona tan bando sala ba live na mama Esther tenenge ando apansa ba pisoli oh ma Dulcinée oh c'est bon calme-toi ça ira ça va tonton Jacob akene na banzunga batuni akoka te poani tonton Jacob déjà moto tendresse makasi les frères aux ana tendresse donc c'est bon déjà ma solo côté wana carré oui tonton Jacob conjugue verbe bien certainement moi suis en azali alubara aza et colonie ya bato français hein voilà française donc le poto obeta ma langue de Voltaire obeta ma bomi tungisa te mais eloko etumbi Zaïre eloko lobisi mokili e bandi ko salisa ba live ke ezongi bato balobi bomoni c'est que Esther azaki na raison nini banene ya bobi basale ba mama na be émission songi na ndinga ya osana te ngala boya ke on est ko défendre mon tonton ngala botika tonton Jacob mais apparemment batongo bazui ba raison eza nini bapanzeli Jacob sango ke Jacob libéraka te Jacob kabaka te abanoki ngolia ba makaku batumba eza nini bayita na ba makaku mibesu nene alobi makako mobeso emonanaka na pasi mais Jacob asalisa komanda makako mobeso balobi Esther kota kolamba 2 fois te chaque jour 3 plats tongo midi pokwa fumbwa mabe ngombe mabe ndakala mabe crevette mabe poisson fumé mabe brisé mabe sauté mabe pepe soupe mabe donc ba misunya format tout na liboke ya ngando tonton Jacob aliango pa Esther bandeko na nyoka ya mwamba nyoka baita ya mwamba banene batanga ba biloko oyo mama Esther alambela tonton Jacob na temps ya bolingo basalaki combien 1 an basale ba mois bolingo tonton Jacob na mama Esther c'est que une année je ne crois pas ça ba mois 8 mois 7 mois je sais plus batanga ba plat ba biloko liboke ya ngando nyoka baita ya mwamba makako balobi kande to mesano so makako baita mais tonton Jacob sala komana makako mobeso emona na pasi mais ekita parce que balobi ngala si 2 fois te bambi nzoko tukoloba te mai beaucoup to bosana bambisi ya mai ya forme nyonso na o to mona nanu te donc etikala eka muke bandeko baloba ke okapi pe lambama na seka nano mena nyonso wana balobi bilan ya ndenge ezalaka ke mobali aliberaka apesaka makambo po mwasi azongisaka makambo jero tout mama Esther bana osponsorise na siere na ye moko na makoki na ye moko tala femme batante akendaka bashina yaka waka mwa 10 robe na ye ateki mwa 2000 ekoti akendaka azongaka mwa bandeko alingela bolingo azwa so ya mobali mais malheureusement en retour Esther azwa ya malonga te ndenge ezalaka no mobali bino boyebi na Afrique biso mibali nde bazwa so ya basi malheureusement ezala bongo te et bato bapesi raison baconfirme balobi ke bomoni mindele bazala bango basi ya dépense te effectivement biso voyena bapoto toyebi mindele en tout cas ndenge biso tozalaka wana ke mobali apesaka mbongo po mwasi alambaka po mwasi akende salon po mwasi alata ntuke mpona bango ezalaka te mindele bazala bato moya mwa bakado mais bakado wana ndenge systématique ake shop bini mwa fleur à 10 balles ayotala chéri na ye wana te ya moni bipoepue asepeli après babeti masolo batouche kande bomoni wana na photo bataching magode betami vi nyonso yango wana mindele bazalaka ndenge wana ngolo bakosepela bamoni ke non relation oyo tomoni tobalana et puis bango bakobalana na bango ezala neti ya babiso te o famille mwasi basala facture mobala bimiso bambongo bele bango kuna biloko wana ezalaka te libala eza kaka ke soki famille bayokani bazobalana ok
boke mairie bosali masolo ba dépense ezalaka te bosomba mo masanga mo elo akolia ya moke abupia et puis na ba sorti ndenge za mwasi na mbali babimi biso na Afrique ezalaka so bobimi mobali muto sponsorisé bokei moi place moko boye moi commande moi plat liboke angulu moi kwanga moi nini to restaurant mo Alix bolé et na ndenga mindele na suka nango facture ekwei mobali abimisi carte afuti to pe abimisi ba franc congolais mindele généralement ezalaka bongo te boke restaurant chacun va payer sa facture bilo no lia que futi na ndenge na yo okuna futi na ndenge na c'est très rare ezalaki non moko futi nyoso mibale loba soki ba komanda ku moko bazana police bazana compte babenga yango nini joining account compte bino mibale bosalelaka wana bosi bosalaki déjà ba programme na bino marché bokei o azana carte ya compte wana bimisha futi facture ezana compte na mitu bino mibale parce que bino mibale bochaka mbongo na kati kuna donc mindele na mukuse ba dépense ezalaka te nde biso ezalaka mobile fois dépense rapona mwasi là-bas eza bongo te ya bande ba congolais ba pesi Esther raison ba lobi Esther azana raison Jacob mobala kokabate yango atali na ba congolais pardon mikumba na boire malanga epa na mindele tonton Jacob azune mundele nae en tout cas tonton Jacob quant à moi na tombeli ka bonne chance on a sali juste analyse par rapport à Badjir ya batu mais sinon Semek national aza la bienvenue parce que biso ba congolais to yambaka ba semeki na biso pe to laksa ba on bolingo to sepelaka to mon elongi na e au présenter biso et puis ça là bas c'est bon sinon bon vent. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesue même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesue nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesue nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesue ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
tout, sans tout. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, mokote lokola yo Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemelaka yo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo to komine la santu, lise kwana yo to komine balongi. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemelaka yo tongo pe popa. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemelaka yo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son ase métamorphosé, osimbi mosambwe maladi na miso, olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki Nzambe, ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo Nzambe bakristo pasi, alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya Tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo Jésus.